Et nzamba talisi biso ete ebele na batata ko bako sambela me baza ko nyokwama nzala barfelin bazali azanga tata azanga mama nana ko salisa ye mama akufeli mobali nana ko salisa une église mama akufeli mobali mazali abandonné mama na vieillard koko wana lelo na mboka na biso su muta komi koko azali ndoki azali rejeté azali abandonné avant bon il faut état d'âme na ye ozomona et mutu biso dans l'hôpital akufi puisque azalaki 10 000 francs basombela seringue ordonnance na maboko nana kosombela ikisi azamwana motote o akosangai abongwani pete bo awangata nzambe ya le David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kola bie mapapu masopi mafuta toko kisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom bandeko balandi tozali kaka na mobwemo mesano ya ko rendre bino service na bandako na bino ainsi que bisika wapi bozwami tozali sur na numéro asika na masolo ya mboka bipai wapi tokobeta lisusu masolo o etali misala pe bizaleli to o union sezali ko salema au vu de tout le monde au profit à Banamboka. Na yango to ya belibino mwana mboka Max Mbenga ou azali coordonnateur général ya journal télévisé chrétien na katia émission yango to kopeta masolo ya journal télévisé chrétien et linyo kolobani où est-ce qu'il a reçu la mission en question pe to kokoba na ko solo la mo muke di solo o etali la main de compassion partage ton pain o ezali ministère munene o ebotami na sima journal télévisé chrétien nanzela ya musakolina ye Max Mbenga lelo vision ekemusika na yango toko yambela bino mwana mboka yango o topesi mbote mwana mboka mbote mwana mboka Larsan mbote pe na bayi mboka bazolanda biso bipai na bipai tikete nkolo apambola bino. Mwana mboka Max Mbenga boni musala ya journal télévisé chrétien. Journal télévisé chrétien tam subande ko bazolanda bazomituna ezali susu nini. Tout est parti d'un constat où on a la salaki na mona kete na mboka na biso ba JT ezali belé journal télévisé ezali belé parce qu'on a ba chaîne sur la télévision. Mais tozalaki na cadre nous n'avions pas un cadre propice où les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu pouvaient s'exprimer. Yangon kola inspira kinga ya kosala journal télévisé chrétien ezali magazine exclusivement chrétien. Na katinango nous avons des enfants de Dieu oyo ba se spécialiser na presse chrétienne na tina na kosunga ba na nzambe. Nous sommes là pour parler des activités des chrétiens, informer le peuple de Dieu sur tout ce qui se passe dans les milieux chrétiens, préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement et quelquefois aussi nous dénonçons ma fausse pratique. Donc nous sommes un journal comme d'autres JT, mais la spécificité pour nous est que nous sommes à caractère chrétien. À notre c'est le 8 ans au Tozali, Nzambe et journal Nabiso, il y a 6 chaînes de télévision chaque jour. Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons commencé sans soutien, sans partenaire et nous continuons à travailler de cette façon-là. Mais ce qui nous fait de bien est que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous soutient et je dis, c'est le premier journal des chrétiens que nous avons en République démocratique du Congo. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui, il y a un journal chrétien et botami, mais en tout cas, n'a pas moulin zambé te komuna delo, ce que lingi oyeba makamboza ko le kana niveau église misala basai na nzambe album nini kobima parce que ngane activité neza boni en tout cas soko bengi biso to sunga yo mpo ete to lobela misala na yo mais to zaka pe sélectif
tokende pas bamando na te, tokende pas bambikudi te, tokende pas ya batamisala molili te, tokende pas basala nzambe oyo balembuma te, o bazami oyo doctrine na bango, o ba bimi libanda doctrine, en tout cas to travailler na bango te. Ndeko Max vous allez soutenir na koyoka yo penza parce que Moussalozo Saleza au service de l'église. Vous allez soutenir batiaka o maboko lelo koyoka o lo baboye. Une très bonne question, Ndeko Larsen. Problème est dans mboka na biso ete surtout na milieu ba chrétien, to yebaka ko soutenir ba initiative te. Na milieu ba chrétien on vous dira que Dieu vous bénisse. Oui, c'est bon. Nous avons besoin d'être bénis par Dieu. Mais moi je comprends que Dieu nous bénit pour bénir les autres. Milieu ba chrétien ko kabeza passe. Ko kaba ezali passé. Ça la comparaison na ba journaliste oyo ba se spécialisé na presse chrétienne na ba oyo ba sala ka musique ya ngambu wana. On remarque que sur le plan matériel comme financier bango baza mo ndamba bien. Sur le bateau ba kabara na pasi ezabiso ba église. Bateau ko libérer za pasi ya ko loka eza niveau église. Église to kabarate. Ils étaient pour charger l'équipe bango, baza pe na charge belé. Na bim bateau tozo finga le social émission par exemple, un artiste et musicien ya orchestre Songolo Pakala. A na facilité personne $100, $200. Mais social le lobby so émission, un artiste chrétien nyonso yebi na Kinshasa awa. Pour personne pour même $50, une émission de 60 minutes que ça passe. Mais ce que ça le mission, un artiste ou un gambouana, tout n'a pas ninga comment va ça là d'abord. Au début on nous a biso passe mais tu comprendre que nzambe ne mutapambolaka, nzambe ne mutasungaka, to comment ko sala musa to tel nzambe. Ce qui est là l'église bateau, ba ko pambola biso ngana ozala patron. Pour lorsqu'il y a un événement, il y a une activité dans la ville. Bobenga so frère Max, boluka so frère Max, bobenga frère Max. Mais tozo kapenza lisungi ya mutu. Non ba que depuis la bandi musala o 8 ans lelo ce que ça mutu akamato na habité ça peut sanga caméra nae aloba. Aloba tamsuna bosani kombo na e caméra tamsuna bosani kombo na e et pourtant nous sommes dans toutes les églises de la ville province de Kinshasa et par la grâce de Dieu to sala musala munene awa mais hélas nous ne sommes pas soutenus. C'est ça le problème, c'est ça la maladie de l'église. Église à Congo ko kabeza passe batuna nzambe bele balingi ba pesa bango mais bango pour soutenir musala c'est que nous faisons c'est un ministère. Mais pour Bangoba soutenir Moussala, ils ont moins passé. Mais on vous dira que Dieu vous bénisse. Nous aimons ce que vous faites. Courage, bravo. Tu es une bénédiction pour nous. Mais papa, 8 ans les lots. Nous ne désespérons pas. Nous savons que c'est lui qui nous a appelés dans cette œuvre fidèle. Amen. Nous savons que Tozali Kokoba Moke Moke na Masolo na Biso. Ndeko Max. Toko beta ma lisolo kaka oya église na matali mboka depuis qu'on soit initiative à kosala musala journal télévisé chrétienne bien que bato ba soutenir kate est-ce qu'il vous arrive des fois ba encourager à na musala ngo et puis ça kopenza posa à kosala susu pe ko former? Non, nous sommes encouragés, beaucoup de gens nous encouragent et merci à ceux-là qui nous encouragent. Merci de votre pasteur Israël Sambeloye là. Il y a Arche Alliance à Massina et tant d'autres pasteurs. C'est parmi les hommes de Dieu qui nous encouragent, qui prient pour nous, qui nous soutiennent. Merci aussi à tous ceux qui nous appellent là-bas reportage. Aujourd'hui, nous sommes présents dans la plupart des manifestations qui se tiennent dans la vie. En tout cas, JTC est là. Merci à vous, peuple de Dieu. Merci à vous, chers ministres de Dieu, pour la confiance que vous nous témoignez. Mais notre souci, c'est de vous pousser à pouvoir s'approprier des journaux télévisés chrétiens. C'est pour vous. Je ne sais qu'un instrument que le Seigneur s'est servi pour que nous puissions mettre au service de l'Église corps de Christ cet instrument à caractère évangélique. Et ça a bino. Et là, vous pouvez aller à moi, pas ces alliés que Rosala Moussala Boye, non, Moutranzambe Boyo Kani, facture Yango, pour Foutayo, c'est tout un problème. Pasteur.
Ndeko Max azali coordonnateur ya projet wana, il continue azali pe na vision monene poto retourna été que vision ezali nini boyo qui est allant ya là vision ngezalaka ya kosala une grande chaîne chrétienne ya mnambuka oyo obike tozana quelques radios quelques chaînes ya télévision ya ba pasteur mais ça lokola boutique ya mutu vous allez voir l'eau quoi mout. Yemoko 150 émissions. Yemoko le 1000 fois na mukolo. Ils ont l'eau naïe pour la promotion même ya Yesute pour la promotion naïe de ce qu'il est de ce qu'il fait. Namboka na biso non tous les chaînes chrétiennes. Comment chaîne chrétienne va retenir parfois combat ya catch. Chaîne chrétienne au moins bah c'est gens mususo wa benga bato bake no sukola na ma ya pembe. Il y a donc c'est à boire à manger et non on dit mettre nzamba souvent nzana bino to c'est l'encolo radio munene ba chrétien to chaîne à télévision munene pour ba chrétien. Merci beaucoup tokoloba penza ebelete bino moko boyoki, c'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Le frère Max ne fait que parler pour sauver sa nation. Namo muki nzamba tchakina mutema pena vina ye. Frère Max tokokoba na kobeta masolo toyoki lisusu ministère ebotami na simagité c'est tokoloba ke journal télévisé chrétienne ayaki vraiment la mission moko très profonde puisque aujourd'hui tozoka lisolo penza kobeta ya la main de compassion partage ton pain ezali ndenge nini lisolo ngo papa Max ezali boni. Merci Larsen. Depuis Kala, tous les ministères qui partage ton pain, la main de compassion, partage ton pain. Nous le faisions avec nos petits moyens. Même au moment où nous étions bloqués puisque nous n'avions pas de moyens, surtout que Mané Kotanga et au foot à Minerval, transport, au sein de Sapi Bazangi, et nous avons arrêté ces projets. Et depuis le début de cette année, le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir reprendre cette activité, ces projets que nous faisions dans les temps, comme tu l'as dit. Partage ton pain, la main de compassion. Nous sommes rendus compte que l'église, a trois parties. Nous avons le corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. De ce sont-là, trois composantes, il y a bon et et aujourd'hui, l'évangile doit être holistique. C'est-à-dire que l'évangile doit viser à former l'homme dans son entièreté, dans sa globalité, dans son exclusivité. Mais aujourd'hui, dans nos églises, c'est plus chasser des démons, ils ont m'abêté, la délivrance, épisode dans la série, ils ont pu m'abêter. Mais l'église, c'est que nous avons un corps, un esprit, un âme. Parti moko moko ya nzoto, ils ont les tomba na bon ya moto. Et nous avons battu les bisouetés et belé na batata kubako sambela, mais baza konyo kwama. Nzala, borfelin bazali, azanga tata, azanga mama, nana kosali saye. Maman koufeli mobali nana kosali sa une église maman koufeli mobali mazali abandonné maman na vieillard koko wana lelo na mboka na biso sumuta komi koko azali ndoki azali rejeté azali abandonné avant bo il faut état d'âme na ye ozomona et mutu biso dans hôpital a koufi puisque azalaki 10 000 francs basombele seringue ordonnance na maboko nana kosombela ikisi papa natali makamonyo surtout et puis la zone na Bible la Bible dit dans Jacques 1:27 la religion pure et sans tache consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur affliction. Sautant dans Acte 42 la Bible dit ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ils mettaient leurs biens ensemble et ils partagèrent selon le besoin de tout et chacun. Sauf que dans Matthieu 25-35, Nazalaki Nanzala, Nazalaki Maladi, Nazalaki Mopaya, Mkolonini. C'est ça le ministère en Abisso. Nous sommes un ministère d'intervention rapide. Okay. Nous sommes un ministère permanent. Zamba lingi teno teba kosunga kababola, kosunga bande kobazangi, kosunga bato bazo kelela. Obitu tala lelo orphelin belé na Kinshasa. Mwana wana atika l'orphelin, asaki tata na kufate, asaki mama na kufate, mais lelo orphelin azali abandonné nana kosali saye ndeko zo na biso na télévision ozali na mboka songolo pakala yeba que peut-être ozaka na mbongo nzamba pesa obozi olinga kosali sa maison na tenter yeba qu'aujourd'hui à Kinshasa il y a un ministère partage ton pain
Partage ton pain à ceux qui manquent, à ceux qui souffrent. Aux en a 20 sacs à bilamba, 33 valises. Mais il y a pas que ça va de comme soso. Bazo sanga bilamba kolata. Yo aux en a kisi, te belé dans l'hôpital. Bazo sanga ta novalgine, bazo sanga kinine. Tala maman wana veuve, elle est abandonnée. Tala ma vieillard wana, benga ndoki, pourtant ça ndoki te. Tolingi nanzela mbongo na yo, nanzela savon, nanzela miliki, nanzela contribution na yo. To sunga ka catégorie wana ya population. Et je bénis le Seigneur depuis qu'il a annoncé ministère au partage ton pain. Bandeko belé à poto, bazo benga biso. Et belé à poto nzamba kanisa bino. Bino ba honnête na bi maman moko. Auti ko futela, maman nazana Suède. A futeli mwana moko classe. Ah bon? Oui. Mwana naza orpheline na lela ki na télévision. Mama wana atindele mbongo $150. Lelo to bimisango lelo nazongo lelo na Soficom lelo toza mercredi noto pesa mwana wana afuta lobi azongi classe. J'ai aimé un autre bien-aimé, jeter son nom atindele kibiso bande kone bazana Kinshasa awa asombi sac d'ailleurs asombi sac à sucre, je sac à sucre bidon mafuta à 25 litres, 4 cartons à savon. Je connais notre maman zana Suède, maman na kutunzambe na ebité maman K yomoko miyebi nzamba kanisa yo. Je connais notre papa azana Suisse, papa X yomoko yebi. Nani mususu papa moko pe azana États-Unis d'Amérique yé pa auto tinda lelo contribution na ye na kanisi bino moko boko mona bilili boko mona ba image tant que nous ça l'action. Mais nous insistons biso to za ministère d'intervention rapide de biso to zelaka Noël te to zelaka bonne année te to zelaka événement te ça dit non ko sali sababola ko sali sabazangi ko sali saba malade. C'est notre préoccupation. Vous comprenez? Ko sali sababola ko sali saba nécessité ko sali saba vulnérable. C'est notre travail, c'est notre préoccupation. Tande ko wana azali koka azozanga aozanga parfois nini babeki otambola nango. Donc baka ezali ebele. Voilà un peu ministère to bengi partage son pain to zali wana pona ko sunga bandeko wana. Frère Max, vous avez une activité na bino ezanini par rapport à événement, comment ba kozwa bino? Vous avez un compte bancaire ou bien vous avez un numéro moko permanent ou vous savez que ceux qui bandeko bali ko rejoindre bino comme les autres l'ont fait ici à Kinshasa aussi? Ezali te na équipe tabato moko mibale o ba meki ko contacter bino ou bien bosali kaka uniquement pour na monde bato alibanda? Non quand nous tozole katozo beza télévision ne tozole katozolo baboy bana nzambe ya solo o bazana esprit de Dieu tant ba yoki ango baotika la jamais insensible, ils réagissent tous les canaux médias pourquoi pas tolingi ki bande ko ba yeba vision ya ministère nzamba pesi biso partage ton pain. Alors c'est tout un ministère. D'ailleurs, notre avocat est en train de travailler. Vraiment, c'est un ministère où Tolingi to vandi ça. Et pour ça, ils ont ministère, ils ont répandu à travers le monde. D'abord, un ministère où on est que non, nous sommes pour que sali sababola, que sali malade, que sali sabato bakela, que sali samuto webi ko zelo roté na simanai. Mais nzambe na likolo ye moko osala nini ayebi ndenge na futaka azamo futi mala. Alors tozali belé numéro à compte pour na bona na tout est prochainement to pesango mais numéro na biso yango wana 00243 89 64 80 627 00243 89 64 80 627. Nous sommes une équipe, nous sommes bien organisés et puis ça va tout awa. Eza otinde loko na yo komi tungisate il n'y a pas de kingani, il n'y en a pas ndenge zoya neti ndeko atinda ki biloko na pesa ki mbongo pande konayi biloko ye tozi biloko na ye ndengo. Donc il y a vraiment ndenge zoya ndenge zo sala pe musala d'ailleurs boko mona bino moko biloko émotion ko tala biloko na zo bana loko la G mais tala biloko ndenge zo matangomba hein
yo tam susu na no pesité frère benga biso contribuer nzamba kanisa na sima ko sala ponga moko pe naza journaliste du terrain na monaki na landela kisima na lobaki na beta lisolongo na émission ozo gagner ni na sima biloko nyonso na puisque to monde yo ko tambola na bagambela na sambula mapapa ko somba ba biloko frère Max qu'est-ce qu'il y a au juste banano peut-être to yebité ba wela la nzala mais yo pona ONG lingo kufa frère Max vous gagnez quoi au juste vous êtes député non ba to lelo ba pesi so impression que pona au Kabe faut la candidat député to et ba député ba député ba kabal so ba kabal lisusu depuis bayara l'église na biso na ba 12 chaises en plastique na ba mbonda est ba peuple de Dieu mbalo bo fungola miswa mbalo bo fungola miso po sangeza ke mbalo to voter bana ce que élection kozala to voter bana nzambe na bana nzambe bayara l'église ba ka so le bege même so ba adresse ba église est ba yamba so ba téléphone donc au kabe oza la périodicité ko kabe oza te pour intérêt sozo kaba pour intérêt on me fouti déjà donc to salango ils ont vocation, ils ont appel, c'est un service, c'est un ministère. Et que ça me attend à Kalizali Bongo. À part micro to suka Yesu Azali Awa, Yesu Azali Amen Amen Sili. Mais attend à Kabaï ba osambela. Ba oli sika moko, ba otala pe ba besoin à bato. Ah, tout le monde frère yo. 3 semaines au quand même pantalon. Donc on sait qu'on a pantalon. Ba papa ba somi pantalon ba pesier. Ah, to moni sero me mikolo yo sukine mobu ba benge serezani. Ah bobo, zo moi $50 bana koteka, sala commerce. Bon cédé, mais c'est ça la mission de l'église. Église ateka yeso zali awa to yembi to bondele sileke. Église sengel peut a développer dimension sociale. Le sub église catholique est maka c'est pourquoi. Église catholique ba sango temps baye batongi awa église na bango. Ah, basali école, koto basali centre de santé, koto kuno omona basunga babola, non se rappeler à l'époque au mona que non et chaque mercredi boamanda bazo kabela banani bana ba kosheko babola boamanda na ba paroisse gratuitement mais c'est ça la mission de l'église. L'église ne doit pas s'arrêter seulement Yesu azali église engel a développé social. C'est comme ça que nous parlons aujourd'hui de l'évangile holistique, évangile les alliés complet, évangile intégral, peu évangile kakaya, to développer qu'à partir moko anine. Donc notre vision c'est quoi? Bande kwa zone nabiso, bas s'approprier ministère oi, ezala à travers le monde, aux en Londres, aux en Paris, aux en Suède, aux en Suisse, aux en États-Unis, aux en Canada, aux en Angola, aux en Wap, aux en Rwanda, aux en Burundi, aux en Ouganda, aux en Tanzanie, aux en Brazza, aux en Kinshasa. Boza ministère tolingi sima mikolo e ganga tolingi ke no ki mobola esila tolingi ki nzala esila mi yoza béni yeba ke nzamba pamboloka pona yote Dieu t'a béni pour les autres pense aussi aux autres pense à ceux qui souffrent te beba souffrir ndeko na bato belé nga na principe nga peut-être je le dis nga bato bazala pembe nga so moni ke mutoyo pantalon taka yango moko nozela senga ngate nga mona kota na chambre na zumbati na PC et puis sur na PC ne se kanga mungu na sala ngomba comme Jésus le faisait na sala ngomba lebele suna remarqué ah frère oyo na remarqué que chini na moneza ufungwa mama ah na tête lobinga mono ya ke na nda ya zwa kecholata kanga kolobate kanga na PC yo na sala kango mbali même temps na ke étudiant na sala kango mbali lebele pe muto yebate et non que c'est quand je donne. Sinon, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci beaucoup, Ndeko Max. Lilobano Asuka par rapport à Yamalobango, Maïnyo, Sototuko Solola Awa, que ça la résumé pour na balandi biso sima, va comprendre. Ton père, merci, tous les ministères partagent ton pain. Ok. Ministère partage ton pain, la main de compassion. Les ministères ont mis biso à cœur et Botami Nanzela, journal télévisé chrétien. Ils ont rapport au sali sababola, au sali saborfela, bateau babois kama, bateau basundula bango, bateau bazo zanga makoki, c'est ça notre ministère. Et merci à bande ko boti la contribution na bango. Boko mona bino moko ba image, boko sepela, bo mona ke mbongo botinde sali musala. Mukolwana boko zane sengo po biloko ndenge zo sopana. En tout cas, bokamu singa bana poto belé na monique bolinga nzambe.
Ça, je vous dis vraiment, na pote belé, na me bolinga nzambe. Papa, na vie ya passe, na ma vie ya passe, mutaka mata $200 na tinda. Mutaka mata $80 na tinda. Mutaka mata $300 na tinda. Mutuna pota tinimbo na famille. Bo somba biloko, bo luka frère Max. Ah, papa, nzambe bomo nzambe osela bino. Dans le Europe sabino te. Ne trop bon de la raka. Mais yeba ke mutu nyonsa sunga babola. Mutu nyonsa sunga orphelin. Mutu nyonsa sunga veuve. C'est ça la religion pire. Jacques 1,27. Botan passage na bandeli yango. Jacques 1,27. Acte 2,42 qui est dans C. Matthieu 25,35. Botan à 3 passages wana. Ce qui nous a sungi autour de Sami. Ou comme un peu partenaire na biso. Partenaire na biso. Ou vendre des sapeurs ministère en Hollande. Vendre sango na Suisse, vendre sango na Paris, vendre sango na Suède et comme un ministère international. Et moi je crois que de cette façon-là, pour gagner même te belé. Je cause avec une fille, une très jolie dame Mazandumba. Un frère Mario Zotéanga, c'est bien rotika nanga, mais nga zo feli de père et de mère. Na olia wa puis la vanda obike nga mona comme juste. Tu vois? Donc batu mususu azun évangile, mazange la marolata. Azun évangile, mais bita roliani, rolala wapi. Tolingi to sunga batwana, ba aveugle, ba personne vivant avec handicap. C'est vrai que bazali peut belé, mais par la maître Megarosala na mama koki, muke nkolo repé sa biso totala ni to sala. Activité na biso liboso. Tonga to sala ngo samedi 27 dans les 28. Pour to visa qui to ça des activités mbalamoko. To visa qui orphelinat moko. Ezana changu. OK. Orphelinat mususu ezana mo amba. Donc to ça les 27 dans les 28. Ma bandi ko balingi on met ko tika biloko to ze susu mo ta ko bondela puis tant ko bondela ko bondela pona bana wana ko bondela pona ba to pesi biloko na bango ko bondela pona biloko to sala ngo je crois na mi-février. Na mi-février ne to visiter des orphelinats et puis to projeter activité mususu comme to que le mois de mars. Activité sur la merci maman. OK. Merci maman to sala na mois de mars et aux ala pona ba vieilla na ba maman veuve. Merci beaucoup Ndeko Max, merci beaucoup pour vous qui nous suivez partout dans le monde. Vous appelez les amis de la chaîne Les Nazaïrins. Topesibino merci. Koko Bakse Koko Bana Masolo. Ponalelo, ça allait finir en tout cas. Nous savons qu'au prochain numéro, nous allons encore continuer à beaucoup parler, encore moins faire de bruit, toujours au service de la nation. Toyambela Kibino, Mwanamboka Max Mbenga Lofasa, ou Azalaki Bongo, coordonnateur journal télévisé chrétien. Azali, pardon, coordonnateur journal télévisé chrétien. Azali Pélissousou, coordonnateur, il y a la main de compassion, partage ton père, ou Azali ONG, Toko Sepelas Lobby, et comme ONG internationale. Tozali na posa de sungi na bino, tinda caméra na yo pour na JTC, tinda matériel à ta ordinateur na yo. Tozali na vision à lobby, il faut à la chaîne chrétien. C'est-à-dire chaîne uniquement pour na ba chrétien. Ou l'union yo kali solo o ya ba catholique. Donc toko ba beti li solo ba catholique. Donc tous les agents chrétiens. Donc yango wana masolo toko beta et abeti pe li solo ya la main de compassion. Sunga vision oyo tozana posa ya ba immeuble ya bien ba cadre moko kitoko ba to ba fana ba travailler na ba condition malamu tokoki ko lula kaka UNICEF te UNIFPA te la main de compassion pe pona ko sunga babola. Merci beaucoup pipa bien so bozali to pesi une merci pe tokutani mbalasima. Merci beaucoup papa Max na yiki tozana semoni to ko signer na Pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basusuki na ntina komi sedi mpona Yesu
déclaré, ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango yesoye mokolo na sabata, ye abongisi mokongo na ngai. Bato basutuki ngai na komi geri. Pona Yesue, pona Yesue, pona Yesue. Ngai oyo nafandaki na beteza ye, nazangaka moto abwakanga na aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pete